bino nyonso ba bolingaka émission na bino couleur des artistes. Couleur des artistes eza émission oyo tolobelaka ba musiciens tout ya monde entier, surtout ba musiciens na biso ya Congo. Ba musiciens oyo ba oya ba musiciens oyo baza déjà na kati ya ligne. Balobelaka makambo na bango awa na émission na bango couleur des artistes émission oyo bino bana poto bolingaka kotala trop boboka ba message pe boboka ba sango ba artiste na bino na Kinshasa. Na yango lelo na mukula lelo tolingi to memela bino oyo bino boyebi déjà descendant unique ya King Kester emenea moko mususu azate oyo ayema na This Is Me azakaka moko German Pupo Hydropa yeo na memie lisusu lelo poto sala na bino to solola ndenge nini toko développer musique na biso na yango na kopesa mbote. Bonjour German. Et certes na bana poto et certes na bana kintu donc certes pe na yoko certes mingi na yebi ke Espérance Ebongo les États-Unis azola nanga maître 17 ya mama Bibi Nadine les États-Unis champion na yebi ke azola nanga les États-Unis bonne santé mikolo belé depuis oyaka na couleur des artistes au sanosaki olobaki okoyala ba générique oyana biloko bien lelo lisusu zongi message no memeli biso bonne santé d'abord. Bon cette année un peu perdu nous sommes on donc Gaëtan dans nenga de le père ndena les gars on espérer que nous obis single Douda Bango donc déjà single déjà sur le marché mais abogino na ba site na nté yo mona ngi avant na boka na site na les gars sika na les gars qui na couleur des artistes on appelle ça nzwaka bana poto baninga mona meso quoi baninga to ko salika parlementaire au Congo suka na ngosadi bonga l'hôtelis yango générique déjà non mais est-ce qu'on est na couleur TV na la kisa bango générique bomona musana sali après ce que ba chant avant tina boka ba Chantal et senga rarawa batona mikili vuma kombolia batona yimba ba otana mikili mais ba sono nous générique au bimiwana ezana nous merci single Douda Bango après ba chanter ba chant na boka après quoi toki générique wana Douda Bango bana poto na yebi ke bozela yango po boyoka yango bino nde boko juger po biso atoza nango tokotiela bino yango bokotala yango bino mo boko juger soki ya solo asali eloko bien soki ya solo esimbi po tomoni na kati ya ba Victoria ezaka yote muto beti générique tomoni ba descendant musu ba misusu il paraît ba beti ba vidéo ba misusu ba beti ba nini yopo beti oya yo Douda bana eti soko yoki pe ba ninga bon soko na nenga doloshi omoni na nenga ma Victoria emene ya kufa atika biso awa yobi awa na kata kitambo tokol balo belete bilongo emene atika ba biso toza na kati koto wana on a ça fait na biso moka cartouche quoi fait patika na misiki ba monaka emene saki da etu ay passa la Victoria na emene nenga Victoria zaka moko o emene atika na code parce que ngam na ma dizisi omonika pe ma Victoria yo zamona kitambo ba me rouge ba témoin tant on répéter awa na kata Maison Blanche ba mona filmer les cas via va d'ailleurs les seuls musiciens ou à Benga Vietnam va mettre mboyo parce que quand bureau tokin bayebi ou à Benga Vietnam ou sur la Vietnam songe pour emena ça descendre nga ça descendre Jésus Christ vient na peut-être na les songe va benga na vita botal boye oui ça venini batu bata bayoka pe makamonzo bon na ça fait batu ba bomaye oh nga pena na bomba te donc soki tolingi to ba pena nga lolo mutima apesa ki niasi mo ba na kina wa ba ma mutu ndenge sali katika ma Victoria apesa na bandoki nyonso na ya famille tout apesa ki mais na minute on expliquer ba ngamba bo ma vie via ko ba mo peut descendre ndenge na kundoli image nini na vie vietale botale et puis car na répétition ya believe la kitambo via ça ba tout au petit nanga mongo confirmons la misa ba confirmons bi petit nanga ba tout ba Ronaldo ba Ronaldinho ba beta na maison mère mais Ronaldinho ake calamité to kina e ayebi mambo babi ke emerese le mission emene so akuti na kata rêve malgré ba confiance na mais via tika ki yo amemi ka ba via pesinga te bakene mamona bakena wana ngala saka mabungalo na kena ko tembo saka mo marque mais tina songa victoire to petit dizisimi merci au photo kende avec le producteur comme ministre na biso zaki wana zaki adop musitu donc tonto beta merci on a eu misa au kutu na bani ko banga te parce que le mutima qui fula baby que emene a beta lisolo misa mo na parizanga poupon donc soki to lingi to lo ngom ke pour erreur ngo comme trop mona musicien tant musicien zalaki okoya na ba style que non ozo yemba lo la ye
moto azoyemba neti bino nyonso bana Victoria Borama batemba Kinkester mais c'est comme si bomobungisa yango yo pe c'est comme si komo bimo komoluka baligne na mosusu nanenga musique banenga parlementaire ndenge ya même ya ndenga koyemba c'est comme si komo oloba loko la veille mais ndenga ndule komo kima na omoni na vie oza grand pays donc na ko carnet grand pays no sorti on a emena qui descenda asa ba rasuka ba bras ba moïse ba tona ba songa ngata ba kendaka biso to yaki to suis court je suis mon parlementaire moi scanten mais to kuma roi Vietnam te tezong sabi so mo muke atana ndezio ya makambo oh ndezio ya bolingo yeah ndezio nebandeli ya bolingo bien-aimé kitisa se motema tosala connaissance maloba manga ya nganga yeah kitisa se motema oh umela na bolingo merci nayebi ke esali bana poto bien esali vraiment bien koyoka vraiment que non secret ça non tini secret ya mongongo si ozoluka que non ozala toujours yo o maintenir mongongo et ça c'est secret ça nini bon c'est comme mongongo ça une discipline quoi discipline ya bilier la haute personne la gorge et puis repos donc mongongo ça repos kindumba te que c'est discipline ça veut dire c'est dans la discipline ça veut dire que pas trop de bétazole mais yo ba monaka yo monaka yo na be faisien monaka bino mais biko wa misene boko mibwe kindumba ngoni soki lelo ba boya bino beta na poto est-ce que yebi kiza po bukenda linga basi na bango na bien neti na mission ba combattant lelo ba lobaki na mission no biki ba monanga avant na lele mission na zanga na petite ngamba na ngamba mwana atenga ma poudre ma faute de terre yo se ba bolega ba ba kina mo sa beta so ba petu c'est ngamba mwana etalinga ti yango biso artiste ça moto na ba ozana bato liongo ozana basi ozana bato ebele mais ebite ke c'est quand faut ça repos discipline bilier la te ba masanga tout te yeba ka loni corps pour kono ngaka poemba netinga na ba BRT yobi to bana na yo mo dimika likier mo Dimitri c'est fini merci poto lo ba trote na bi ke bana poto ba c'est la générique on a bisa ibango comme on a German popo Ethiopia soda ya makasi o atikala ki na Victoria oyo Kinkester mené ya biso tout bana kitambo ken piana ina loba ana pese kel pana mbote neno bana to Victoria mené na poto donc Sony grand pays Sony ko bana ba otu bakenda wana otanga ba kombote ba zowe na ba mulo ba na biso ana sawa ngana yumate bana ba zowe ba gejo ba masa tu o ba pitu ki mana o tu batika mené na poto et maintenant vous avez une chance misaka binote misaka binote ko bato bana pepe kale bajuna soki ya pepe kale apik bakuba yoka Victoria et maintenant so bato wana te veut ça bango chance ami mongo na poto basuba mikanda elo ni bavana na poto mais quand penga so buna na kini awa na betaka bandu na bisa balanga sur instrument ba essayer ba auto kango be instrument dernièrement que c'est ba jaloux et puis les seules émissions et maintenant oye moko continue ai si le baki marawa akota ndiai bakoko beta ndiai te na sey bande on a besoin na miki mais ils ont un producteur no di Jacques bon on a puta di Jacques ça veut dire que bon bana miki bana mikandati ba beta ba job ba ko lukate ke osumo instrument o yoko poser na kin toujours idéologie Victoire ko faté yo mo ici emene ya kenera beki petit na Victoire sa royaume comment emene tu le solo ba maraka ba leader bele comme Victoire ba ko c'est bon solo ba maté ya on a signé bande on a besoin na miki ni boya na Kinshasa boya ko bakare pona mama Victoria bokena ba mikili bolia bambala do bolinga tena na ekran ba ko bisemisa bino te boya wa to bosena bino na kinyawa koma emene ya elala te grand pays no sanga pe na sana studio pona ba show continuer na yebi ke to koma na place na ba programme studio au pesa yango po émission zo continuer bana poto ndeka na lobai na bino émission na bino couleur des artistes eza émission o to lobela ba artiste nyonso o bazana kata Congo qualité nyonso tout o bino boyebi na kati ya Congo awa nde na couleur des artistes esika toyebaka bango esika basango na bango ebimaka na yango lelo toyambaki ye artiste na bino Popo Ethiopia
le seul unique oyo King Kesser est mené à confirmer qui na kati ya kitambo o ayemba na This Is Me tuna bango nyonso tu wana moto ayemba na This Is Me azate soki tembe oye na couleur des artistes oye koloba na yango le roi le bébé générique pour qui ça c'est ça il faut koloba po TV za radio te na osenga na réalisation watie la biso générique na doda bango total la nini ya sikayo memi soko zaka na maile avec King Kesser total encore na kati réalisateur image. Na makametali ndembo na suka ya saison tozalaka bobele champion moko champion déjà que talon nyonso pesa nyonso bakotobe kokwea te kokwea te awena dishake tokomata te mon présent Jacques Libéré l'homme capable mobali ya tembe mon colonel non Botez Botena mon colonel Emma il en faut Jeannot Pétrole colonel de dos Jean Dédié mon présent Rémi Rachidi Koko Masala Nixon Boutique Dala équipe du Jacques et Pessilo Kuma Congo Colonel Mbele Shérif et le monde a des chico pour qu'il y ait pas Pessilo Kumu Goloa Mabaya Pino Sabidenda Sandala Jérusalem Fabrice Mounga et Yannick Mounga La Sambumba Aigle du Jacques et na moto toujours champion déjà qu'il na moto Francis Eweta Eva Moirina Autriche Comment nous takele le ballon takele le ballon takele le ballon takele le ballon Roya Bayunga takele le ballon takele le ballon Trésorier Bosco Dubéré Sonia Pico mon major Bolamba Jean-Jacques Évêque apôtre Yalo Maître Paul Mpoyo Amana kibedi chake amana kila kola listano Lelo bibi champion Diteke kibe monene Jacques Doso Doda Atento si Barça Serge Bando Coco Doda Atletico Doso Doda Paris Ya Feli la pilote Doso Doda Atento si Juve Didier Bondé Emmanuel Nakopa Narcisse Kachama Major Merci mingi bandeko na ngai nayebi ke puissance na bino touti kolanda générique ya doda tomoni me namoni kaka bamayele ya match kaka ndenge mpe King Kesser bagénérique ne ezalaka mwa bale esprit ka ya ve King Kesser félicitation mais nayebi te ntango yo moko ozomona ndenge musique eza koévolue na minute oyo ndenge tozokendele na bavitese ya lelo nde tokendele ondima neti nani La génération nini pour génération pesa raté monsieur banani yo za génération nini Diki to likoloso yo loba génération na Eteke wana génération na babina file babine filo petit nanga yo bete kezano yo bete nga za mutu na sala matarazi yo mona matarazi na formé te on a formé matarazi babine file bazana matete bato ko lo beza ba advator baza ba manso to bosa bazana matete promotion génération mi promotion nga ngana za misa oyo na beti na génération likoloso oko tunanga promotion to pona ke promotion mais obana likolo ngo bana na banani sur la bien Victoire na wengeni le boso to na Victoire na wengeni le boso Victoire il est mal boso wengeni le bimi to ma frère siko babi ba frère ba génération ni 4e génération ba 4e génération siko oyebitake na Victoire ya bagage ba bazalaka
On va faire bima. Va faire bagage bazo bazalaka. Bagage bana. Sauf que le joueur ça l'orchestre bazo za chanson. Ngana oyeba ngana tuni yo za na 4e génération. Na génération tenara na za likolosoi donara likolosoi. Likolo na bango kaka. Likolosoi. Donc on tanga chanson na likolosoi. Bon to banda sikoyo banda ba to bandika ka to longoli kaka ba vie. Oteka ba ferry. Fali kokita ti na se. Nengo so tala pena musique au moins pena que non nango vraiment beta ndule. Bon monsieur bazana mona ndule te mais bon ça fierté mbo. Et ça des choses on a monsieur ça ça ne fierté mbo quand même ndule non ça fierté mbo. Donc to rezo net di ka pour ça fierté mbo. C'est to comprends que ka passa fierté mbo parce que azo yemba te mais ça ka fierté mbo. Non azo yemba na ye. Fali za mayele tu vois Chevalier c'est quoi? Fali na za mayele. Fali na za mayele. Azo beta ndule mais ça ne fierté mboka parce que ndusa gape yo sana indusa yo sana au moins eloro oyo ekomi kaka ba dégalé wana ne moment ma grave non musique na biso sera kala rumba tilo na ba Guinée tu na ba faire ba Fali ne ba kena ba Côte d'Ivoire ba kena ba Guinée musique na rumba na biso eza na top mais musique oyo wana et un peu makambo Fali azo sala fierté mboka moi to robudango te pesa pour na dicap mais c'est pour na Bexi et on doit ça fierté mboka fallait ça faire tamboka mais na bi nani azo beta musique c'est que ceux qui fallait ça faire tamboka mtabeta musique azate misi bazo beta na bango ba beta ka quitter zo beta mais nzwara bena télé faire na bord no sabwa ki na minute générique na ki faire abwa ki na boki pa boki moi chanson mo boya na yo ki ngona ebité oyo ki ngona onte on a qui nous faire c'est mais faire c'est pour chanter elle m'a bien mais nous non c'est à celui qui fait ça mission dans les 10 simi na pese mode de patre et bien si don diai et mission na sala o munanga na papa la blona 10 simi parce que il faut tomber 10 simi na cha mundi aya pe na ndiai basone pe na e abandi atike de jibe po tongo toma na jibe na toma na faire on boy ma jibe na cha mundi vena yanga mana bango faire na jibe faire na ndiai pe aposa mamunai acha tamona pese mode ko ta sali nga polémique te ayebi bien 10 simi chamoun anga mbango mais bazo beta na bango ndule mais soka rien tozo ngande ngolobi obi na kisasa yo bundara obeta ba concert na oye na ngala tela pe bana poto po na yebi ke kapi muninda na États-Unis so landa biso Douglas Dibula na Canada na yebi ke so landa nga Angel Muswali Makizembe na Londres Douglas so ba Douglas ni ba Douglas ba kota mamunanga bazo yo kayo yo ne po ololo ba lo po pesa nga Prince Yaweli na boira kuna mission na Prince Yaweli donc Prince Yaweli oyo ka niance chane pesali Prince Yaweli babi chano ezali babi une américaine au Congo une américaine au Congo na pesi mbote yo moko miyebi wabi fait to stopper moi makambo mais yo moko omiyebi balobi maître Elgar Mandela na Pointe Noire Elgar Mandela na Pointe Noire na pesi mbote papa tolanda concert oyo tout le monde a nous savoir faire et artiste abetaka concert total na concert apportera nini na concert bat bazara satisfait ou pas tolanda image et ça la biso bien.
merci beaucoup bino so boyitu landa bandeko nanga bozana mikili na ebike bino bana poto bolingaka mingi preuve bolingaka mingi preuve ndeka tolobaki no ebandeli lelo toyambaki musicien na bino descendant unique ya King Kesser meni ya King Kesser atikelaki makambo popo hydropia German ye tozana lelo po ayaki ko expliquer na bino bana poto o bolandaki na première numéro na couleur des artistes que azo préparer générique na ye ba événement na ye na yango lelo ayaki poto lobela générique oyo tuuta ko tala biso na bino na bika tibi na lo baboye régie ato boka dali kola image de générique wana ya doda bango eza générique oyo tuuta la biso na bino oyo eza générique oyo ya sali mikolo oyo eza sur marché surtout na YouTube na biso HD la Congolaise TV au télécharger image et ça là est bien beau télécharger vraiment image beau s'abonner massivement pour mon album na EP générique na Doda Bango oyo a préparé na yango tozongi sur terrain German tout le belape makambande kuna yo ndenge makoko taki kombo na ye mais quand même oza satisfait ya komona ndeko na ofali pupa a betaki na Paris après avoir kobeta na Paris mais na yoki décision que gouvernement à Paris va décider que musicien congolais mongoté a koki su kobeta na Paris na ebité ndenge balobi li Paris falaka tika falaka yo ka bandeko na yo kita sala kiteti côté na yo pona yo rolo ba nini po yo poza musicien posa na yo koza nini bon au monde ndenge siko mama komi boye côté mo pesa faux OK ngeza la bien de fala betaki biso to ba commenter ba chana se au monde que la police mama ya Mikili la police ya Paris ba monde que biso ba misa congolais comme si on risque moment ba accident retumba baka ko beta batu ko sala boye do ba monde que fali a betine ka po ba bateke moi protection mon boy OK ngeza la bien ni de ka ba betaki après directement lobilo kuna nous les songi maintenant qui veut chone ranson le roi de la forêt azosenga na ba mise tout ba kofi ba jibe ba tutu ba sangana ba ke na Paris ba ke negosenga ba solana gouvernement français pour ba Lukaku doser bango na moni na ebité soko za bonne idée soko kuna na Mikili eloko ba vecho le ba sala Mikili zo ka Congo te Mikili za mboka loi bato ba konje bazana Mikili ba yoka ba noso ba Congo baza kuna bo musu ba resident kuna ba panda kuna ba mutuza kuna fo ba sala boy biso ba mise ba vena biso ba kende ba soana na ba combattant ngana ko combattant mo na Mikili lobaki bango promise ke ba mise na biso ne ma ko na este bango loke ba yema ka bansembo oyo biso to ma bansembo oyo zake ozo dike mas ozo sunga banoso za dibanda biso to boira ba politicien oyo bazolia mbongo ya mboka mais yo parce que nous on que musicien tant ko loko est-ce que yo za kadani loko este na katsa mutuna ke ko yembela ba congolais bana poto pe ba Hollande ba muna pena que noté musicien a penser rapper pour na ba congolais na mutuna nga mango psanga na raison na lo gaso mbongo ya sirima ndula kina obeta na lo ba misa ba transino ba sa mano ba vecho ba sema monter point ba vecho ne mais pourquoi ça modi ka fali abeta ndule fallait que estawa atiki bakar atiki babiloko fallait batika fali abeta po fali akenda rasala moi juste na kata est fallait betene ka loko wana po abeke moi pe mukelenge e kota koto wana fa batika fali abeta mais eloko bango bazui na ba kofi na ba wera na ba jibe est-ce que ba rosanga na bakemiki bon total yango mais ngana ngati la point de vue dans le temps que artiste local yo momina ngoza dia difficile sauf fali abeta ki ndulu wana po des jours combattant akititi na se ça va mais nga mona na moni pe na écran la police ya Mikili maintenant muto za combattant vana kuna obika zo finga pena afinga pena police pena boy ça veut dire que ça mboka loi ya mibeko donc t'as pas chose na kuna ba ko nga suite mais bravo pour na fali nga beta que ça bien bravo pour na fali ndenge ba musicien pe na la ndenge na pe kabose a féliciter ki fali ndenge abetaki na Paris na moni pe ba musicien belé ba sepela nango mais ba musicien musu ba sepela etelo be ba musicien eza kimote mama bezali omoni ba ivoirien ba betara ba grande salle wana asangisi ba musicien mususu et pesi moi force
mais ndenge mpe fali azwaki initiative lelo amemi bagezi mawete amemi robino na poto eza baida bien yo mpe soki mpe wana batala bene barobino bagezi baza batala bene afali donc seka osasaka bato la belle na ye sasa te bango bazala na bene yango atsaki amema bango to mais bozoluka producteur pourquoi pousa na obeta ta porte te ke non ozata na la belle afali to ya faire na to se faire azalaka nango nga na la belle afali na faire te na wende chez bango maluki nga producteur na ndenge na ngadi banda sila la belle na bango te omoni nga za descendant omoni emene ya banomona emene te parce ni ayi te tita sur na le père omoni nga na ça na ça descendant Jésus Christ ni na bandi awa je crois que un jour on a mis qui n'a pas mis ça na nord wana je crois que non ça là bas succès vous comprenez ça veut dire que oh bon ça les a bien mais pour la belle bateau on monte que non ça là on monte non ça là non ça là neti sur la belle ba on monte que non pour biga pour dans l'écologie on soit ça télé ba ça la missine ba ça la fierté mbona biso fali faire ba ça la bien mais la belle ba ngo télé et ça question mo donga di cap à moniki ah to ça la featuring songa na roluka e bepe roluka nga po succès lelo za yo lo beza muninga oyika pe o mozo lo lelo ba ope ba connecter musu ba sa maramo ba ba gambe part lelo ken again nord pona maramo kara te ngana bangela ba connecter ça veut dire que ko ba mutu te te mutu lo bana nzembe merci ba pamulaki ba msi ba PD ah yango sko komi ça veut dire la belle biso moto bagarre kara avec couleur TV awa couleur des artistes awa donc to pesa niès to bimaraka merci wana Ezadjar Manda pesa ba envie par rapport ya mais le FNF non peut-être c'était le FNF pas mais ce que to zonga ce qu'on a programme ya orchestre to yeba sikoyo orchestre préparation eza nini na minute préparation eza nini to sanga na clôture ba maman bana mikili o bazo o na biki bo ya semaine o to kota oyo na ba o basa déjà bonana na kasiba YouTube tout le 29 oyo eza fermeture ba maman pour na moya max na saka awawa vers ma campagne a sur ma campagne ML na espace mo bengango a Panjo Kwetu chez maman Esther donc pour référence parce que ba kaza face mo ba mo bi kaso ba tebele ba linga ba ye pembe na eza pour ba yebi ke ba ko se retrouver na biloko ba Kester ba se retrouver na biloko ba kala est-ce que vraiment mabali mabe nzinzi yo mobali mabe baza banzinzi non pesa bon pe ba côté ya ba mboka ba biloko sebele fini les fiançailles ça la bien fini les fiançailles qui peine ko bala nanie fote ananie tindela ka famille sango démocratie l'état salire censément pour la sapata lokolo tikite cha toujours so babisina abielanga tala ndoto lisolo ya pamba to solo la moteme kita nena bango suna le jour le plus long ba ego force ouais ongai na kolela ka mingyo ongai na lela bana Paris biso mona Paris alela kin Kester trop hein ser na biso ya Anne-Marie Marie-Claire Yanganda motema ya Desh Derrick motema ya Desh Derrick amani na Londres ba Hollanda yo balinga Kester makasi Desh Derrick amani donc na Londres ngayo yo ouais moko ya yo oyo le grand kisimbi kukuta emenea atikaki biso siko à part yango mais na yo kana no mutunanga ona osala perechak atikaki biso mage batolongo basengi neti ngane benene na nga na notion zoki pa Vietnam ya moli na studio générique yango wana donc grand prêtre simbanga donc soutenir nga na makambo yo kamite na otika numéro na nga parce que ça va ma soutien te opesa numéro na yo mais na biloko nyonso Derrick Amani ya na biso ya Marie-Claire ya Nganda na Londres ba Hollanda biso de Marie-Claire certes ouais mais à part yango ozapi na ba moi ba mai na yo moko ba na kati album o baraki combien de chansons ba mai album nena petit single kuna ngakona kena lokola te ba kongolia te na ba minele ba salaka donc na ono boa kaka single nazana ngana 10 chansons na biso album te nena petit single o générique
no ba singa la chambre moko po omoni système ke mikolo yo fona na mais ndenge zokende ba musique ya ko bisa ba album belé fali wana kotana wana kotana nani mamutu nanga po nini yango expliquer mutu nanga mundibu omoni ko boka ba disha osala ngo promotion te basa museke ni personne musu ozo gitan Robin aza animateur to aza chanteur aza animateur chanteur ayembaka bien mais animateur ezabo non chanteur tant ta chanteur faut animateur tant omoni ke ba blonde aussi man animation yebe mo ko mabongo te boka rapper mais je n'ai ngapa na boaki na boki na ba animateur minene ngapa na boaki o lelo verambo okite t'es parti les années d'abord en Ouganda. Na déjà que do no sono o mo d'abord déjà que zanga. Bangala beni kakeya Jesse on so ngai. Nanenga nias. On ko tika tera ba ni mata mukelenge ya. Robino awasa natana ile lo aza générique zo kangaye mais yo peta nguye sala makasi ngo sala malembesha. Faut que tu aies malembesha générique wana eza promotion générique mon abete l'équipe de chaque colonel. Même batambuta au générique oyo ba sabe ba animateur na bango o ba sabe fierté mbo na pesa Congo. Ba ko tsa ba niance na kati wana ezoya. Mais on eza promotionné de da bango. To pesa pour l'équipe de chaque équipe on zo boire chanson mo ka mingi tete tout na chant kango ata monki mo chanson na suka na chant. C'est trop tard. Okoyo kaposa nanga. On a sangisi vena ngama dilu. Sangisi vena ngambo. Ouais. On s'en prend. La peste bango sko niance. Okoyo kaposa nanga. Okonyo kaposa nanga. Tango nazalaki na riobwakisaki ngai. Pembeni nazalaki nosabotaki ngai. Lelo koma kaposa nanga. Emmanuel Kianda Kolo Mabele vena na Lubumbashi. Les grands boss balbi muto osakena ke Lubumbashi. Ba mese ba ke Lubumbashi vena na Emmanuel Kianda merci na ngosa ba artiste. Ningo bozo sala ba chroniqueur na biso. MNF sakina na Dizisimi na Ndiaye. Petit nanga osana bato ba peloka na bi feteles. Cha Emmanuel Kianda Kolo Mabele. Muta pesa nga vie osa MNA. Yomo no sakina vie. Vebi na yoka. Merci na veno osana ba vena so lambio. Bamilela bazoso baka batebele bazoso babiloko belé Kianda bonga pe nanga Kolo Mabele ndasimi Lubumbashi ololo bagimi on bazona na Lubumbashi wana Kolo Mabele nazoke no nyata Lubumbashi kala mingi te bagimi on pene mo bino so bosila ka bongo ngana sina nti boko bana biso biso to ba lo oto kina emenea to se dizi simi bonga so bakanga ngo ngakuma mona osala oyo bato bakena ba mikili ba osala ngote yo mona ba misa baza merci na ebi keto ke de faire à la fin il y a émission na biso programme ezandenge nini ndenge lobi le 29 au clôture ya mois de mars eza pona ba maman na bingsi bana poto o déjà na biki boso ba foto boso na kin donc na biki na ba ndeko de somata sport kana mingi te ba to saka na victoire au mona miki nyonso ki na victoire osuka makapane magasin lokika station ML au mona terrasse moza wana a pancho kwetu chez ma master référence na ngozaka ba 1000 euros ba grâce moza wana donc na bingsi ba tout nyonso bayo la bonne musique o emene apesa ngana bilona ngana Willy Musheni na biga ozala Koda Mboka donc Koda Mboka donc et certainae donc na bengipe Gou Volcan basa la Venezuela donc ba mama ka Volcan mais ba na ba Vietnam pour ça États-Unis ba mama clôture ba mama donc ba Hollande yango bana poto Espérance Ebongo la patronne na Kolo Chen na pesio bambote sikola na biso les États-Unis na yebi ke émission lingaka yango yo couleur des artistes German bandeko bamoni ndenge obeti ndenge musale zo kende okoyebisa bandeko nini lelo bano asuka ekozala nini soki numéro ya téléphone eza opesi programme ya répétition programme ya makambo na onyo surtout totikeli autant et ça la bien bon osaka nécessaire na bana mikili tout tala comment bana mikili banora diamant bato bazana mikili ba obaningaki emenea obaninga na bonne musique sodele bino yeyo nazana notion nazana na technique nyonso ono zaki pa emoko le grand professeur Makaus le gars Kisimbi donc nazana besoin soutien na bino bato nyonso bazana mikili akatisa bino yeyo donc comme nanga poponu tu chairman donc non ça na musique au président qui s'est mené à tikelinga notion wana nazana besoin soutien bana Londres au bazana Bella bazana Paris vous êtes belé
Donc naza na studio oza na besoin mon nzwaka mona yemba ye numéro na ngeza 081 75 850 42. Donc bokozwanga moko donc mingi ezaka tezaka soutien po bato na kobwaka ezaka bato oyo kopesanga eza bato oyo zinga kopesanga eza bato oyo koza tshonga ya kopesanga donc ene na kobwaka bango kwa napesi mbote na président Tchotcholi président Tchotcholi napesi mbote président Tchotcholi certain na certain nayebi ke tozalaka na ye espérance ebongo oyebisi ete HD mais HD c'est intéressé na HD la congolaise azoyoka yo kutu makambo oyo nanoza ne pe la congolaise par exemple azopena oyemo privé HD la congolaise donc la congolia suka na chenza blague te suka na chenza on a emeli HD ya kosaka na te donc soutien okaka esala makambo mpe kende liboso donne na sa awawa donc kala mingi te na otika pe donc otika so na nga awawa mutu nyonso na nga shenengi na nga faut s'abonner s'abonner awawa parce que ane makambu acheter la congolia la congolaise donc générique na nga na tsepa na yo o batu nyonso o ninga s'abonner chez yo anga pe promotion osanga na tsepa na site na biso tous les yuma ba za tomber poto kotima masito yo nga na kotima masito yo eteke descendre ki kesere mene ya HD soutenir nga numéro ya ngwana 081 75 850 42 et certain na yo. Merci beaucoup. Tokomi na suka ya émission na biso. Topesi merci na ba nyonso tout. O bazwaki occasion ya kolanda biso na chaîne na biso HD la congolaise pe émission oyo couleur des artistes émission oyo epesaka basango ya mboka pe epesaka basango ya artiste na bino ya toute catégorie. Na yango lelo to yambaki Poupon Hydropia German le seul unique oyo ayembana This Is Me et pas King Kesser Emenea ayaki kopesa makambo na ye pona ba chanson na ye pe pona générique na ye pe pona ba préparation na ye oyo couleur des artistes toujours likolo yango na opesa mbote na ye moto yambo la patron na mutasala ka futa ngai na zala na futa palais makambo ekene normal. Espérance et bongo na pesi mbote na États-Unis kozola na ngai na bosanité Arlette ya Pembe une américaine au Congo na pesi mbote Prince Yaweli Mister Versace na pesi mbote olandanga Dash Derrick Amani motema ya motema ya na biso ya Marie Claire ya Nganda ya na biso na kata Londres Angel Muswahili Makizembe na pesi mbote na Londres siko zolanda ngai Pasteur Francis Lola na Château Rouge na bosanité émission na bino ya ngoyo Kaileinga Comperfi d'Afrique na kobosa na ote Flora Miokono na Brazzaville na kobosa na ote Bovik Fwamba na Afrique du Sud Bovik Fwamba